Mama Suzanne yala na komite na destination bebe yako kamatanga bebe kamisanga bisika na lingaka mama yonde motuka avion buruweti na tukuruweti na tukutuku ndeka zalata moto apesa sango na mboka aebisa mama na komite na niatisende na lokolo mama affirme bondo garçon anglais c'est mola français molenga na komite na destination pardon yako kamatanga kamisanga bisika na lingaka ngaye poza motuka avion buruweti na tukutuku buruweti na tukutuku volonté zanginga te na futa tike pona landa yo nazo banga tango mususu na kokuta yo na bambanda bolingo na yo bebe silanga te na motema bazana chance te chance mutayi na orchestre no bozu komo na ya ngengelo bipesa akomi shai ngenge qu'est-ce qu'on appelle ngenge ya chance te Bosco de Sanga chanson exacte donc longo lango biso za tu do ya ka bi ba jimbongo boye boko yemba oyo yembi mbongo azu yebite akopeso pete apesa mno comme bon ya nduleti kontra bo beti concert apesa mno mbongo na apesa bondi wono beta na bese beja na contrat concert yembongo ekoti papa chera sur la tête tikaka parle papa Fabrice Ndekan menga na comprendre na biso yango moni na longwa po na zo mutu mabete un jour génération sukaka na wenge génération za sute après bango génération ebota maté na ndule aba débat pamba papa chéri mutaloba ya baba kama papa ngaba kama na ninga ngote osiko sutobi bébé chanda ala génération ni eza pa kaimo basala ki batu koto ba yesimba koto ko simba te pona nini discours on est sala bien te bon simba te to vivre ndeni avant tout na muninga zo simba est-ce que yo mo zo simba vie sa bongo yo pesu ba chona ba voisin mso pembeni tamsu bino chez bino peso simba te est-ce que bana famille na bino na famille ba nani yo simba ndenge moko ba dosa bilo msusu otanga bia musique ba dosa kana ko pono le ngala ngala mayele funa landa bango kuna pour moi mutalibi akei apusani akangi frein point akomina mbo musique kuna bushumba Blachard Mosaka nazoka zo sambat kolo ko mambo ba clients ko chrétien côté kuna boy ko finga kandete ko finga kate moni po yebike okolia wana po papa chéri pesa yo fo bana ko finga ba mikolo no tala to marché ba monter lelo na musique ikono to tikali na ye oyo ata zana mabe oyi papa ta ndako za mabe na ndenge na rapper ndenge ba velu tumba ba kenda ba nini icône vio pena to tika na ye eza ko filomide virambo Joyce Service Traiteur, spécialiste de la gastronomie africaine et de la gastronomie française. En région parisienne, il n'y en a pas deux. Joyce Service Traiteur, une adresse, le 35 boulevard Anatole France, 93 200 à Saint-Denis. Pour tout contact, composez les 07 68 18 0041 ou bien les 01 48 41 65 92. Joyce Service Traiteur. Loboko ya maman. Joyce Service Traiteur. Kolamba ezali na bakolo na yango. Pour vos fêtes d'anniversaire, mariage et autres j'en passe, contactez Joyce Service Traiteur. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.
Chers internautes, bonjour ou bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. C'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Rat et Sarabino, la Congo Révolution News, ici, Actualité Oblige. Donc, je suis déjà là avec mon invité. Il s'agit là de Chaingenge Ibouba. Donc messieurs les chanteurs, on a bien plus, messieurs les paroliers pour Azam Mouto, à saluer la pluie et le bon temps de la musique congolaise. Donc, avant déjà de passer la parole à mon invité, quand moi je dis un grand merci. À Fabou Sendeka, nous avons offert derrière la caméra, pourquoi pas aussi à Michel Kombe. Aigle Royal, à mon vieux Bruno Lubik, à l'argent propre, à la Bosse Intéa, Djongunda Imen, était avantageuse patron. Tout cela vraiment, Nacha Ngenge Ibouba, à qui je dis bonjour. Ouais, bonjour famille. Boni. Kitoko Makasi, vrai bien. Vrai bien, donc merci leader, tu es quand même qu'on surprend tout sur le moment concernant l'actualité d'ailleurs, pas concernant la carrière, on a déjà évolué. Ça fait déjà moins bas, on doit se développer nos réseaux sociaux, on a évité micro, au mon année peut-être trop ténèbres, c'était dit à quoi? Ouais, bon, Moutabata Mialekyo Maele, Ndega Tolobaka. D'abord, on a pensé que tout le monde était au Talabicho, on a dit que c'est là, Ibouba, bon, Namakamka ya Oyemba, Ndeka journaliste à Bichalopi, et seulement temps imbélé, vraiment avec beaucoup de difficultés, dans un sala album Nanga, font la porte. Avec des faux personnels, des difficultés, les producteurs vont se résulter. Il faut se concentrer ma casse. Et ça, quand l'album est moni, il y a un moment où Vandaka. Quand je suis en train de faire des classe, je suis en train disque, tout ça, il y a un moment où je suis lenteur. Mais sinon, je suis presque à la fin pour que la musique va savourer la musique. Calamité parce que vous avez parmi les grands chanteurs, donc les mélomanes, tout le monde a dérangé parce que les fanatiques ne peuvent pas déranger. Il faut tout le monde Ibouba. Ce album est au mais moi single, moi tout ça blog, on est tout ça moi tout ça blog, on est tout ça blog à Jawana. Ouais, bazan a raison mais tellement va vous mêler qui déjà dans un monde logo ça peut ça moquer zate. Basu temps passant c'est belé disque c'est Céline. Na uta Dubaï ko tourner ba clip la salle ba clip mususu je remercie Gaston Fumuchamba na remercier excellence Didier Boudimbo bazo idenga trop na remercier DG Ange Didier Mosete Carlos Mosete ba nyonso na remercier Ming pena Sasun Sawaya na Blaise Bekwa bango bazo idenga makasi ba conseil Aleka Chunga ba Podoka Kalunga donc na ba financement mike pona comme ba Dubaï na salle ba clip wana na salle déjà 5 clips. Mais est-ce que le problème est audio de capé façon il y a distribution pour faire tout quand présent ou era à sa distribution lango mais na moni makamula bango ya makambu ya wenge et préoccupé makasi ba makambu ça sante au lango penda zoto zo tambingité alors je dois pas continuer là ka pesanga côté kuna yango moni siko nazo me koluka ndeni ni na ko sa distribution ya album nanga. Ok, merci le roi des autres qui peut parce que vous avez parmi votre clan Wenge est-ce que réunification on a selon yo Ibouba Chai na habité au monde qui ont ndenge nini et puis pour na yo prestation scénique na bon concert na bon je pense même na réseaux sociaux mon qui selon yo prestation et puis réunification na idée on a selon ça va très bien papa batuka suba so sangana bazali bien ba problème ba kabona ki suba komuluka ba sangana faut ça ka bien si yo moni on malamu te uzamutema be parce que bapanzana itam susu ezaki bien po biso pe tozwa misala lelo pe biso zwi misala ba yebi tozo tolia suba yokani après un certain temps 25 ans après faut yebisa nzamba za munene donc ngapi na sepela na makasi sepela makasi po ba guerre ba wenge moni ba wenge eza wenge penda eza institution mobimba parce que wenge ti lelo ba famille musu batika ba yokana te ba famille musu batika ba défaut makambe belé de wenge tika histoire mobo yango moni faut respecter Wenge penda parce que Wenge penda à vrai dire tana ba misa Wenge ba beta na orchestre monte ba bimaka boy mbamo ba jupe makambo donc mutu to azali na kacha Wenge na biso na ba oba yasi ba zo makambo tozu makambo a danger te mo zika makambo donc faut pesa mon merci vraiment merci na ba leader na ngai ko banana El Salvatore de la Patria na Weranson de la Forêt vinanga igwe Adolphe de Migezi Tata Mobiche vinanga Blaise Boula vinanga Makaba ba Prince ba Burkina Faso na moni bango ba ya fikare donc ba sege maniata ba mutu ba na kati ma tuna mona ina vinanga Chakuti afande Chakulenda yepena na olinga makasi ba Emilia donc vinanga chante manda
donc vraiment donc et retrouvailles wana donc ça bien nga pena na bundaki na kota stade wana lo ezama mobulu masai mama be fallait ba recadrer biso tout ba koko ba bina filet ba Fabregas ba biso tout ba recadrer biso atata robeta te metoza la total pena ba grand crâne mais durant de la forêt vino asali à l'ancien appel mo que no ba tuto ba lekana clan wenge bana tu clan wenge fallait bon mona parce que tout le monde qui héritier yaki amata ekuti na podium bon okoloba o canaliser moyen nini po bazala po stade wana tanga nungai na longwa na parler na bitu funa kota stade à partir kaka ya triomphal esa idea mon boulot donc les rois bazala batiki ba nkolo menga ba onyatanga na mona déjà même sous coup de balanda bat moto comme mlongo ibo comme dia ombrouiller donc or surtout qui canaliser beaucoup kuta na place boye car bis moyo ozabino batutu bokofana bakoti bino nde batu akotaki peut-être ça mais et déranger le mokote o nyose salami bongo za volontaire nzambe pele kitoko pele kitoko ndo lobio na shangingi donc le do na moni ke to ke ne penda bi parce que batu musuba bisenga bi me shangingi le lo est-ce que relation na yo na ancien patron soit na ba collègue na wenge BCBG ça va pour bi comment dire trop de la forêt ba bi comment kanga mona de la forêt trop prévenir peut écouter le sur ba ki a cause à distributeur album non mais par rapport ya ba circonstances ya ba concert msinde au monde ndike zo rumela za wengeti bon héritier trop papa chéri esani papa chéri kutazo kumsa héritier na ba TV zo ka te héritier mwana malamu boy za wenge papa leki papa kulut donc za wenge suna vanda veda da foreza na vanda JB na vani na okutinga na Lacoste okutinga na héritier okutinga na Fabregas donc wenge musuba mema obika na ndule ndetambo na polémique ibuba saka ibubo ndike esi matengo akepa vena ensone esi matepani esi matena papa chéri yango kene esi matena papa chéri na likamuni eso mona biso to manquer papa chéri obana bo binada mapela nda zawana otape na mobali bina bugara ofinge nini ofinga jibe nini ana lara bo ala taka bien makamuto ya bien ofinge nini peut-être que ça mo ba critique o ça normal na vie ya mutu mais ba critique yango nyonso ezaka ya oloba na TVT nga koleka mbabona bano critiquer papa chéri na ndeni ko kabwana esala kapasi même wengede ba kabwana ba pesa itaba oloba na te comment dit moi ennemi biso pe biso de tout longwaka suis présence à lingo mingo longwe e sala kapasi mais ti ko mesana nga kina ba concert wenge na kotaka nga na beta matipe na podium na yembi na sa koluka moyen na yemba na papa chéri mais azaki tout le temps na mikili na zo opportunité o yemba na de la forêt igwe kitoko ibu bachete aussi parce que tu as déjà critique ba mélodie ça déjà solo ça déjà ça va mais ce que par rapport il y a ndenge tuzo ke no demo mali mais par rapport il y a carrière en solo ndenge zo évoluer le lo selon est-ce qu'il y a ba difficulté énorme zaka to et comment que non déjà ça va bon difficulté zangate difficulté zangata ta mutazo biso za na top azan difficulté à présent de la République où tout fachi béton je salue les grands crânes mon konzamboko à ma difficulté ya quand c'était que so les misoso difficulté longwe te beso tonginda ko étage aussi difficulté zali souffrance te mais souffrance pesali mais c'est comme souffrance wanande okena okufa ba difficulté il y en a beaucoup pour les musiciens mulongo bazo benga nga ya ka boy mais siko naza responsable ya groupe nanga ngamo funa luka masolo ngamo luka disque luka boy mais il y a beaucoup de difficultés en plus oza penda na bato ko idée ya makasité pour mon kilo ezaki fuyo bima après batali wa Yolanda yo le faux bunda na yo moko na bité musba comme na lo même na bino pe na carré tuzaka bon faux bagarre alors pour bagarre ti biso bato sambela trop ndenge bible zo biso ke ya nzambe zwaka temps umelaka faut patience yango na zela na ponga za vrai chrétien sambela to le ba bajijaki bana wenge clan wenge kwa fort kuna kwa fort bakanisa ndenge wana ya complexe nga banana banda carrière nanga na yebi force du mal te na mon prophète Condé je salue mon prophète Dominique Condé bana libota tout bazoka ngai bitoka ba devient la lite tout banana kola ya diable babeta ba bomba kaete na zona impact mo ya diable te na kinu wapi yango moni makamunanga ezotambola lentement so tali au moins qui na vivre bien bana ngai 3 déjà moko auto sa licence
moko auto za bac muso auto sala examen d'état 4e jour asisi yango na masamba mwana nga suka mida asali te na fek ake premier CEO donc ça va bo vient on te lukani peto ko kana akate donc nde toza boye yo leki batu pe ba leki yo kaka de ndongo yo sa mimisu boye ba ko leki ba journaliste musu c'est belé mais ba journaliste belé pe ba leki yo comprendre donc ngani avant ni boye na leki neti na oyemba na leki na ba tutu na oyemba leki no ba tutu bon na oyemba nanga yo mona ngati baje nga sa baje na oyemba te. Moi, je suis né comme ça, artiste avec tant de talent. Faire à cause d'un bongo, une belle voix, il m'a bien. Mais il y a un grand chanteur qui a tous les chants. Au monde, il y a un babou. Je suis un cause de éviter. Mais bateau ba talent nga ba yebi. Pour nga démontrer chant. Nga yemba ba voix tout. Ba sala nga bongo. Na zape ma yele. Moi le cause yebi yemba moi ma yele mingite. Tu n'es pas vraiment intelligent. Parce qu'il faut une intelligence. Il faut y avoir yemba. Oui, il y a ibu baya lobi boy siko batubiri ba traverser lobi TVP ça ngo ipona mamuno biro sala to shite mali mais est-ce que au gros ça fait plaisir parce que nga biso to yaka mo ba conseil mo ba rap to yebi ba blogo to parce que na biba seke mo boy on a tela biso lo mo etrim sabato folklore mo boy kana ba jar mo boy mais kinana ba ndenge mo boy mais non bima pété mais tu veux jusqu'au banzem loga ba mwa kutu tilelo ya lobi ate ba vocal ta ko na rappeler ba vocal kutu baduvela na ebite siko ko sa sona tiloka to sola nati masolo ya wenge ba biloko mo boy odendile fsata mo blog mo ba sepela ba to ba otala on lelo c'est zemoni asese mezala kase ya mama douleur à grossesse faire souffrir mamé tango na botami na komi mwana moto tu ya leta mama koluka tondolo na mangwa mubesu na zemi soki na leli na pise soki na leli biberon ngoya oh mama wanye oh my ngoya oh amabanga bata kalendire mabanga bama oh kalendire mabanga maka oh kalendire amanga bonga kalenya makamano ayama oh aye ngoya oh mama wanye za kuyimba technique ya kuyimba kaza makarebe ibu ba shayi nge je passe pas vous ne kana ça le plaisir sur la chaîne la parisienne ce qu'on ngina tuna elo mo batu suba lobi pubisu to c'est l'album ce que batu suba ba lobi ke ya wengi batu ba longa wenge bcbg so ba sali ba album ba sali banzembo mo esimba na ngote bata maison mère esimba makasi bona loba no nini yumo po mona bon seno yo nga izo simba te na biba ndulo tu na na bimisi album te na vana na limité industriel na futanda ko combien voilà bana batanga masamba bongo siko mutande ngwana abimisi na album te azo vivre ndeni hotel ba voiture na zana ngo yo mo solo ba bien parce que ce qu'on vivre ni na zapena magasin te boutique moko ba koma jengengete comment je vis succès au solo ba ezala ba moyen belé mutum swaza na top je sali ba tutu ba na top menga nazo zo ya ulia na ba petit kitoko si nzamba lo bina koma na top na okoma mais pona ko vivre yo les frites ngala les pondu na Thompson yo tondi nga na tondi yo tamboli na kara da jamais nga zuka tamso voiture na nga na muke to koma mbinza yo pokomi nga na komi do eza ba opportunité ba chance bon mutu aza na chance sali nini osala kindeni pozo chance wana so eza na matela muso sala ke yo kaka mais so eza nsa même tapesi c'est grâce nzambaza roulage lobi pa moi tamso ya boye komi ya ngai tu vois nga côté wana una eza passe na mokilso la muki ozozanga so mutu akomozanga kolia moya ko déplacer ndako moki na kufa mais so eza pona succès ozoloba wana soko landi ba succès mingi oyebi ndenga agilité oyebi ndenga komi na succès te donc okipa vie ya mutu te biso za bana konde et le papa chéri nga kipaka yanga kipe ya yo au moins pena shaki pa baba te mutu to sa musana bien très bien parce que le lo tu wana so temise pembena ibuba oyemba te oyemba nini o mutu te ça l'album na bango ça ba succès ba nini kotaka na net
beta shangenge akina otala mutu boy shangenge akina otala mutu boy tala sikole la pembela oyoka bamsuba lenga afi no lenga boy po mutu te balenga ndeni mutu te ye moko binadamu azali pena suna kibu kriba amatanga bi outa wapi mwana oyo ebaba yoka nti aolo bango na busoba te do ezelo mombo yaka tala na vana vene de la forabi mais chade shangenge oike peti oyo okopesa micro banda tongo ti swara oyemba kaka obike bavomela koligi yo faut remplacer batabulei eyemba la musicien mutu te yumo santa mno ba nyama ba oya je kuduti kote wala kudutika no ba black sikunde ebo zakina bc kote wana sikunda ni pena na ko bangisa makamno zolo ko bangisa nga kutona pa piano ye moko président to saluer parce que ba batika liana ba musicien na ndo bangisa c'est qui tous les musiciens on na mayele na ko bangisa shay ibuba mo guerre mo ya ko to ba pepi yu ba batika ba ngwa apa ba kaka pa shenge ba pa na po yo za oza côté mon lepsuna ba kudila yo yesika me mutu azala kaleki okaka ibuba wape osana yo aje oh tanyene mabelela mormene mure tange bange jinge penga belele sebele nzala kanje kamda mwana bane sameza samelo bimi baro wa ya wansh kuna yimbe ba folk ya ba folklore siko ya ba rumba wana siko il pleut ou il neige avant la fin il faut que je tienne ba promesse no sans bolingo zala ko pezanga na zala ki soumise malgré ta beauté bébé confiance ko sayante okima motolingo mi pesa na motazo zebeliza timaraya sino tsuke na kiba to yemba po nini mayi ko yemba za mayele eza place msusu il faut yemba na lolemo timanayo pesha za bongo eza makam change changer donc ce qu'on y a makamati neti vient biso kesera le bisika voyez les ali ezo banda phrase no ko yemba focha ashmiwe neti eloko yemi eloko obebisi nzembo fo ashmi eloko est-ce que vous comprenez que c'est l'intelligence yonga ba mo kima soko yo komate makamona yoza na ngote nazo c'est plus que eloko moko est-ce que l'air que vient que ça ma yo changoka place voyez le tout aller au hmiwe c'est ça et moi oh ah melango penda et peselenge mais yo loke mo ati oui mama bete lelo erotala ndo lobika teke uzapena binga lelo ba professeur ya chant lelo sko erotala wenge BCBG na sima kuna okomona banani penda ba rotika lelo na ba valeur yo zaki na wa rotika no lelo wenge BCBG wenge za orchestre papa chéri tant que papa chéri azali wenge BCBG danger biso za ba gutu do na kata océan tuzala ikaka ba olongwe Jésus kende mais tutika ba empreinte tutika ba empreinte olongo lango atela bango après combien de vocal ngala tika na vocal nani ya lobate yana bisko ni atela wote ma vocal Karena mama minganga ilunga adida hals blanche bulaima polo kazembele wawa me wawa quand j'avais à tout l'âge de raison Sénado me disait l'orgueil la seule force de l'imbécilité adida hals baba bi mama que je me plonge dans les feux pour te prouver que je t'aimais. Non, 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 non. Pourquoi s'appeler Kopesanga Mokongo? Et pourtant, on l'a kakingake. Oye kopi tout la motema mwangai. Kaka mokonda ote kinga komi kiziza. Bibaramo alino kizaza olivepe. J'ai mal au cœur, mal partout. Si l'absence c'est pas. Osuka niveau na yemba. Talanga na nyokomi mabeo kosalanga mokolo na kopesa moko Charles no ko regrette ngai falanga na mikil beba kosala la parfois ba merde bolingo bakabakate balokota kate souvé l'amour c'est avoir quelqu'un pour qui mourir mitsane sika nanga hey après siko yo net ngana so connaître chanson na yo mère na so kola déjà mère na biso mais asepela kana nze mwana tara azaka to ti lelo so na parler c'est nzembo ya mwana wana na yoka mama taka mama
yango moni ba mère ti balinga nzembo wana na na bimsi disque ka nzembo wana ka yango lesanga etamsaga vivre faut mère na bina sepela la Mama Suzanne yala na comité na destination bébé yako kamatanga ozo makamda lo bana leka bon point parce que ko yemba fwe utaka yo na kati makamozo yemba suko lati yango akobimisa makamna yemoko tant ozo bisanga bon na mona mère na jusqu'au ba problème on a lati tala nga kande na oyemba émission fu batala yango oui but faut batala ba se présent bébé kamisanga bisika na lingaka mama yonde motuka avion buruweti na tukuruweti na tukutuku ndeka zalata moto apesa sango na mboka aebisa mama na komite na niatisende na lokolo mama infirme bondo garçon anglais c'est mola Francis molenga na komite na destination pardon ya kokamatanga kamisanga bisika na lingaka ngaye poza motuka avion buruweti na tukutuku buruweti na tukutuku volonté zenginga tena volonté vous comprenez que volonté zenginga tena futa tike pona landa yo nazo banga tango mosusu na kokuta yo na bambanda e bolingo na yo bébé silanga tena motema c'est l'intelligence bimana vinanga ya dans na webso na leki na yo katro vinanga loko kanza bi ko yembe za batembe ya lero susu pa yemba akota studio follow ba trouver kauki akobi msabarate jina sala na studio ka papa chéri alinga lero yemba avwani ngwa santi zobunga barate abite ngo na ba créer yango tant mama oya comprendre azo yanja azo yate mama oya botanga mwasi kitoko kati ya basi banso osala nyonso mponanga akoma moto mama eloko nini nakoki kopesa yo olo moko te kokani na bolingo oyo pesanga mama o mama na ngaye azo raté mais ça n'est pas perdre de voix. Petit n'a derrière les caméras, c'est pas Fabrice Ndeka. Fabrice qui est bien. Au ça on peut bien. Pourquoi il s'en Fabrice ça là on bien. Ça là on bien. Quand réel, ça là. Et l'on y a ça là bien. Ça là bien. Nini mission de ngok réaliser bon. Ouais, toi j'étais déjà malé mais ce que président tout on appelle au Mongolelo tout le monde dit visa clé. Na clan on y a mon débat critique, ba clash wana yo pour Roland dans les réseaux sociaux, c'est là yo rolobani. Pamba visa clé avina biso tolinga ke trop ayebike politique esanti azongi mosima abima pe la polémique azo créer polémique pour bazo ka Jesus créer polémique ça un problème te et là on a katiza de parce que vous pona bato bazolo bakelelo guerre côté entre clan ingena na petit na bango fali popa etali bangoti bonga etali ngai ibo tali kana ni suba koti guerre tali bangoti tiko biso to banolana ba guerre on a biso na to suba l'art to za distraction ya distraction le baba suba la yo basala wengene basangane basuba grand l'art fali pupa zana grand l'art bon siko ba osaba discussion ba bazala ba l'art bon c'est pour ça pardon papa tu n'as pas il vous bâche donc yeso ça ne faut se ga toujours non parce que y a des muta guetter to se ga toujours mais siko to tu na siko boni est-ce que na album de zana à quand vraiment vous boule pende bimaka bon nazo boule ndena OK Luanda parce que na OK Luanda les premiers dans Luanda les premiers na Luanda na uti ko buka ki ba Congo na betina na lufu na buki kuna rabe je sali Echeviri na boss Kennedy bango so mbote bana tu ya lufu merci na ndebo ya mibiso na zongi na to sa ouverture ya Kermes Mbwela na Kisantu vraiment ba andi bino tuna pesi bino ba mbote boya mibiso kitoko carton kitoko ndina yawa pour moi ba mission ba préparation pour tous les kana ba petit Luanda pour un mois de ça pour moi linga suna komi Luanda des disques bimina simana ngai
Yo za na loi na disque bimanasi. Simana ngana yo ngonde na vandi na pisoni makambo twesila na tikilika honorable sénateur Tata Malongi. Sina bi bon vieux au monde ni ibuba ça va boaka. Boaki. Tata Malongi na salo ya passa vie na biso honorable sénateur na ebité suko par rapport ya neto chité déjà mot de la fin par rapport ya entretien émission na biso ya lelo pona ba fanatique no balando lelo na ebité oko pesa parole ni oko ba pona bango. Ba mbote belé pa bozali. Sama Lukoki, ba Germain Montengo, ba Freddy Mayemba, ba Sasun Sawaya, ba Bino Nyonso, ba Podoka Kalunga, ba Fatubo Avida, ba Gino Ifula, ba Papa Dolphe, ba na Luanda na Zoya. Na yebi ke bozeli disque trop parce que ba na posa oyo ka belle voix oyo. Mais c'est si comme Nathan Obaka Mbobile Mbate ata autofacha qu'il est bima c'est ça c'est parce qu'il y a des mélodies et le yaya vandi au journaliste nanga isinga ke na be ako parole parce que écriture ça ya kitoko mélodie kitoko dobo pesa nga pe chance pe bima mono tamola do tamola nzela pe na grand chanteur Aisha ingenge nanyo alekio nani alekio bat balek ngebele Yatanga ina ebele fali alekio fera lekio nani héritier lekio bina fila lekio ça va bien ça ngona ni na 67 na lekinga na mbongo na 67 est-ce qu'on la voix abana mikiti bana miki basota ni otolbani oh bon le va faire ay maka fa on a fali ozo chanteur ngaza ndimbiaka na bango ambia kala bangala oyemba ye oyo penani ti ye mi ya oyemba ngate ngaza ndokiti fera pe mbalo ba yeba interpréter bat makasi bongo yeba kendanga interpréter moi bien juste ba juste biso ba to salaka ngam na biso fete singa ba zwi guitare ba beti o che loko moya interpréter chenga na interpréter mona ke cours de grand c'est que total 5 ans je me soucie que peut ça l'interpréter kana raté azane grand to ko kana raté azala ngala nilinga ke trop azala belle voix ange menga siko nikolo na bango tuna makamba oyemba koyemba vere di kuta vanda babi pona multiplier ba voix na zela mama bolingo yango eko ya kateo tika na mai na miso na bombeli yo ba souvenir zonga tajilie na tikala maboko mpamba kotika ngaite kito lambelanga iwa yo elongo tindelanga tabansango na boîte postale kito mabanzo malekinga dio kipelisa limeti na mona pembe kito telefone ngata na mpokwa mama tangwa ba mwana seleka kito la mukaka na pongi moto wako wango mena mituni epa yo zali sokyo yo kakata nsango ndenga na konyo kwa makawa sala lokola wo banza wa muninga moyete lembisa mokensinga noki mutute ibu basha ngenge je pense que vraiment la souka na yo oui mané no sakana oh je suis parce que musique ça coule dans le sang so da yo forcer parce que tu as kapena grippé mais musique etambola na biso nzoto to solo la maman mo tata moko donc na musique de père de mère de même esprit na habite siko bambote na balandio et puis oh to sisi na biso na pesi bino so bambote batutu balinganga batutu ba sepela album nanga pe bimanga pe simba po ezaka ba question ndeni bina papa batu na simba ya pona nini eza pa kaimo basala ki batu koto ba simba koto ko simba te pona nini discours on est sala bien te bon simba te to vivre ndeni avant tout na muninga zo simba est-ce que yo mo zo simba vie ça bongo yo pesu bachona ba voisin mso pembeni tamsu bino chez bino peso simbate est-ce que bana famille na bino na famille banani yo simba ndenge moko famille banani donc vie ça na onka bongo to lamka na tombe tout à luka païn ba mta luka nini a survivre kolingo tala teke pona ni kuna pana bango ezo simba koto simba na biso pana biso simba te
kosimba ngo ezaka ndeni ba succès pena donc senti que babi o senti que na maison ba kan héritier bazana miel bazana ba déplique bazana ba robinho bazana ba taden babi yo bino kana so bi ka bo o boira babi depuis veche ya bima non plein ba yo ka malonga te abrama bima ma disque zate nazo beta na obin ba voyage na so ba nini po anini yo monte fo bank sabango bango bimi bongo yango basa ba disque bimi ba osabo menga kutunga na bimisa disque te na si yo moza témoin chaque week-end orchestre betane tinga ezate ba producteur ba uta loan ba zo luka shaingi mena na bimisi disque te bon si yo ko comprendre que toi les a danger pas moto ngaza shaingi na kota wenga ba bi shaingi na kama écoute papa chéri limbisanga avec bazana chance te chance mutayi na orchestre no bozu comme na ya ngenge lobi pesa akomi shai ngenge qu'est-ce qu'on appelle ngenge ya chance te bosko lobi sanga chance ngeza te donc longola ngo wa chercher ya longola yem tata ko pesa ngo longola lisusu wala nzambaji lobi pe lo mobo ya suka poto closer abi que génération suka kana wenge génération za sute après bango génération ebota matena ndule aba débat pampamba papa chéri mutaloba ya baba kama papa ngaba kama na ninga ngote mama papa mandeni na kina makama génération ni makina génération ni bosko sutobi bébé chanda ala génération ni yefsanga bébé chanda na génération ni bosko ya utika makama pa wala deba mamba babilo mo ezo sala ka pecha ba makele boteka na ba net ba discuter pas c'est pas ça vraiment les makamo futo sala à quoi sert ba vievo ndoti ba kufi bazo beta ndule autant que les générations combien de génération en génération musique ezala makambo wana te ezaka zala à la page musique yemo papa chéri big là où l'on va mener caillou on est là tokende poso otikali ndo autant ba génération landa ba génération des okende omona uzawana ekena ni tozawana ndia ono mon album nanga ya style tout ba rumba ba R&B ba folk ba zouk fitting petos fitiri ezako ya liboso na ona tanga zangia ma de la forêt likolo ni supeza na sesus tala beti na ba couper décalé na ba beti na ba dimaria yoki est-ce que yeba ina annoncer yango donc eza mobulu côté penalty na génération ba dimaria do to ba sepena ba décalé pe ba sentir mais c'est bon faut que le côté public na biso ba dosa bilom susu otalinga bia musique ba dosa kana ko pono le bank ngala linga mayele funa landa bango kuna pour moi mutalibi akei apusani akangi frein point akomina mbo musique kuna kusumba akomina mbo batu pibe bien apusa abengiye ayaki aye apusani abe mususu abagi frein point ache puis take me danger ça c'est quoi ça ali biso tu pe tokei te pousa to kangi frein point to vandi ko buka na te obuka ni po ekina ekenenge wana yo boya ndeni o matin so ba combattre ba tu ba beta musique ba insanité ba nini mais bango ba dozo ba insanité so kena ba bar so ke beti bongo te ba hotel maté moi je vais réclamer bango wana ba déranger musicien ba ba santé kuta bango na ba kimbuta ba bar kutso che bango net bansim lokwa mabele ma ba faniti mawa sanga mabele tokobekela kaso ye mawa mais ce que apeti kuna buzo bande pene mwana batemi atayo moko bongo sigo to sani ibu bashaingi sani ni ya to zawana donc là où l'on va mener kayu to kolanda wana to beta pe bongo même mutamutana grâce na ye ko lo bateke ya leki ete ngape na leki bato yo po leki bato biso ba leki so mais biso to faze to dame mutu to pe mabia mutayibi contre mutazate yo ko za mbongo ebele oliaka ba frite nga ko za mbongo muke ali ana ngapondo mais chaque jour to liaka l'essentiel la vie ngwana poto mona mutazana mbongo ebele mais akoksi 60 ans 50 ans akufina ye mona mutu subo se lobi dans le prophète wana to nani comme na pasteur John
mona mutu aza na mbongo ebele maumeli ta kufine moma mutu mo bosekaka écoute santé écoute malamu te oka 90 ans a vivre kaka ali ape pendate suki ndenge nini do tinate papa chéri il avait un moyen non botens la vie mon colonel la vie ne vaut rien ne vaut la vie je profite un peu ça sege minyo ba mbote maniata binadam na pesi Roger Ngandu Blachard Mosaka nazoka zo sambat bon samba po ba ma kolo ko ma ba clients chrétien côté kuna boy ko finga kandete ko finga kate moni po yebike okolia wana po papa chéri pesa yo fo bana ko finga ba mikolo no tala to marché ba monter lelo na musique ikono totikali na ye oyo ata zana mabe oyi papa ata ndako za mabe na ndenge na père ndenge ba vie lutumba ba kenda banini icon vio pena totikali na ye eza Koffi Olomide virambo akosa na ba makamsuna ya tamba sala bien te bien ba nde balobaka baraki ba nini mais c'est un grave mal respecté eza vio pena don futo sala na ye ngala pose la question mo boye au moins mutazo critiquer politique ah président mboka osala bien te on nani osala bien te bon yo na ndako na yo est-ce que okamba batu bien yo na orchestre na yo ofutaka batu so landi même ne ba mouvement ba futa biso te futa te mais c'était mais zo disait pas au critiquer le président de la république o bat bazan pe yo zo ka mbongo orchestre boye ozo nyokola ba musicien ezale ti yo pe oza gouvernement mobimba yo mtozo gérer oza pe mutema pe o gérer pe bien te comprendre d'autant que yo zolinga o critiquer pays avec compagnie oza nango eza petit pays déjà yeba ko gérer nanu wana abatala ngai pe na pays ngai batubala la bien hôpital ezaka bien neti musicien na mboko mato baza moka ba leaders musicien hospitalité ezalaka te ndenge tomona batata ba strict mo ba patron pa mbongo kwata compagnie monde ba mayemo ufuta mbongo mo musicien no so beli azoka traitement ne puisque ba tap traitement abundi ata na kisi rien misali ngala ta bien azombongo wapi babebisa makambu bakombata matomboka tokena apoto te bango mo bakena apoto bango mo ba leader bakena apoto parce que bana mbongo akia osomo mona pa yo papa za na poto président na poto ayepe bilamba sika bino kelenga ka batisho or ke bino boza uzokulu mbongo te mo ba poto ba okende ezo ede bino mise bozo mo ba t-shirt mo ba sona batu ma mitra bakasa na yango me bango mo bakendaka tala ndenge Congolais azoboma ndeko na yemo Congolais soki peuple pe tomoka po mise beta te bango wana kaka ba leader wana bomba leader bango biso za biso tuto ya kaka bi bango ba jimbongo boye boko yembawa oyo yembi mbongo azu yebite akopeso pete apesa mno ko mbongo ya nduleti kontra bobeti concert apesa mno mbongo na apesa oh bondi wana beta na BCB jana contrat concert yembongo ko ti papa chéri sola te ah tikaka parle papa oh Fabrice Ndekani menga na comprendre te na biso yango moni na longwa po nazwa mutu mabete un jour na me ko débrouiller ba Charlène ba Patrick Balia papa chéri apesanga de andobo la sanga nzela oloba lokwa yebisio ke kotala yete ningazolia okipete yepe bunda boy on suki musique ba structure na ngwa ki bien mais biso za boy te parce que comme kapo ozana mbongo fo sala orchestre fo bana pe ko luka ba nini te so za travailler oza l'aise hôpital yali moi salaire en fin du mois yali ata izo futuro ndako ya $400 te mais quand même ata 200 mona na ndenga musala yo mo bunda na 200 toza bien mais nyonso na pasi kosenga kaka kosenga kaka ibu bashaingenge je pense que nous sommes arrivés pratiquement à la fin ouais c'est boy debiso bande on a biso ba combattant boy debiso to bomi culture na biso sauter na monde mobimba mboka pe monde mobeza ko bouger
bato bakufa partout mais kololo bana ndeko ba musique ba ndeko na ba musicien ke bobeta musique te soki continue même nzamba osepela te musique ba pesa yango punition te musique eza loko moko musique ebandaka na mutu bomwana botamiti ya kokufa la musique c'est Dieu et que musique eza nzambe na philosophie ya mulai po nzambe na trône na ibisika fandi boye nde bible yebisa biso baoyembeleka banzembo basalaka eloko mosusu te ye mpa na ye kaka baoyemba po yesu baoyembele ayesa bato soki ozoyemba boye eza nti oprie kutu defo na yo lelo fort tala kaka David kuta bungaki mais tu comprendre que pas l'esprit à Seigneur fak baraka oyemba nda banda ba louange wana ko mboka mobimba pe ba telema bike boko beta musique te oh nzambe na lola mais ba loki mboka est-ce que ça sira ndako na ye na tongo ayoka musique te ya solo pono ningo pinir opinir mboka mobimba boye bo sel click mo opinir mboka musique beta te ah mais le connaît pas nga malinga bi non Congola méchant to comme le niveau pourquoi parce que ba to lo ba makamaso ba guerre et salama la est et raison présent fatia lo bango ponga la lo bango kala ngabi congolais za makamba ba conseil likolo et uti ba likolo ba sala makambo tana mboka mobimba ba bi ke bobunda guerre ba kufaka ba pesa bino na embargo boko somba arme te. Donc ça va j'ai moko déjà basi ba trika oko sala ba marche ata 1000 lokuta ndela lia kawana a créer makamuna ye to yoka wat ba avion kitaka wana na ba bouteille zo bilo ba nini quel bon musicien n'a rien à voir message l'équipe je pense que va comprendre maintenant parce qu'il fallait pas punir les joueurs la grand oh ba joueur pour ba joueur on ba ça na poto kuna ba yakawa bazolia mbongo gouvernement baola na luxe bazo ba prima mbongo makasi OK ni baobeta babali mais biso to beta ka musique ezali indépendant ya ndenge moko l'état na sala structure moko te boye bo ba musicien sikoyo bazo kabola ba musicien ba jeep mais botola mo trop botola ba ça na gouvernement na mo trop to ye manzembu ya FARDC pour na mboka na juni on le remettre ibsuka bana na vandia ta 1000 francs na juni na yemi de ma FARDC na osenga pende na émission ba flash ngo muke to yembi na batu ba misi belé mais ba misi belé bazamba occuper na bango te po bazamba bala minute nga na yembi boy droit nanga na liaka na evre na futa maka na l'état te faut pas pesa quelque chose na ko bana ko ngo sengela ngo wapi. Merci trop donc na site solo lipenda batutu ba olanda émission yo soki na lobi mabe balimbisanga ba propos na ngato aka batu makamsu pe na koloba moi pe toucher mutu suna ndenga bien te to batu vraiment bolimbisanga mais on a lobi malamu place fait souci na ngali soki place yale tucho mono ko aider benganga na 00243 90 61 et 00243 90 69 230 77 ou bien au benga na 00243 81 330 56 28 wana ozanga mosha. Merci. Merci beaucoup, c'était la chaîne Ngenge Ibuba, transfuge du groupe Wenge BCBG de Bin Adam à Motopamba Papa Chéri. Je pense que Boutou Kawana Lobi Kalamingité, donc un mois d'août et raté TR Yoza déjà en Angola. Album Nayo Bondo, c'est la montre trop donc Irubima déjà. J'ai dit un grand merci à Fabou Sendekano Azako From derrière la caméra. Pourquoi pas aussi à Michel Combe, Aigle Royal, à mon vieux Willy Moucheni, le véritable code mondial, à Bruno Lubika, l'argent propre mon soin, à Chouna Chanel, la parisienne, mon vieux Jojo Ngonda Imen était avantageuse, patron, on a salué ce que vous allez Rodrigue Matin de Master, Karine Manessa, on a de Mitile Makenja, on a Bossaniote, Rodrigue Matin de Master, Aziz Alukusa, Junior Chitea, depuis Durban. Na saluo pe on na bosani yote donc na moni wana na musika pour faire Didi Bokunga ko de Lyon Audrey Zozime la française na saluo donc na batuto ba ngaradio lo mata pourquoi aussi à l'ingénieur Gislin Binasango mututo ana besoin penda parler immeuble mambo telema ya bien il faut contacter Dio lo mata parce que bo solana ingénieur Gislin Binasango na batuto ba ngara biso je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi bye.